Merci mingi Mama Rosalie pour na couper sangai maloba. Vraiment na koyebisa na ba ndeko na biso ba congolais. Il faut boye ba yango ete makambo yo bato yo ba salaka. Ezali na yango ba distraction. Ezali ba distraction bandeko. Mingi ndenge ba komelaki na poto awa. Ba yaki nde na ndenge ya koluka. Mais modèle ya koluka yango ebeti poto. Kobete ebeti poto mingi sikoyo ba yeko mikotisa na makambo ya politique. Na ndenge kaka toyebisaki bino ete bapesi bato ebele stratégie na poto. Ah non, bo banda koloba loba omoni teke soki bozo koloba loba Kabila aza komona bino bakosala ndenge Mobutu bandaki kosala kala. Tozali koyebisa bino bandeko bolongola ba idée ya bozoba po Kabila azali président oyo ya corruption te. Kabila yende po ete acha mboka na biso abongisa mboka asala oyo ezali ba besoin ya ba peuple. Mais Kabila, Joseph Kabila aye na Congo te po ete yo moto moko boyaki koluka vina ona poto o échoué oyebi ndenge nini akosala te alobi ya bon tika na banda kolobaloba liboso ya caméra ntango mosu Joseph Kabila akotyanga ka non. Joseph Kabila aza quand même Mobutu te o Mobutu akomisaki gouvernement lokola dépotoir yo muto kozala na poto bandika ganga so Mobutu amoni ozo ganga aleboke ndozolanga muto na bozwi ale aye apesi yo poste et pas ya Joseph Kabila ezali nde ordre. Parce que mboka na biso eloko bomaki yango babiloko nde wana o lelo bino bato ya deuxième république o boza kolanda. Bandeko, tokoyebisa bino eloko moko. Lelo, ba soi-disant ba con mbatant. Oyo bazali koloba ete bato wana nyonso ya tanga Mobutu, basalaki na tanga Mobutu lelo bazali na gouvernement ya Kabila boyeboy. Mais bazali kobosana soki bozali bato ya mayele bato wana balobaki malamu. Balobi tango tosalaki na gouvernement ya Mobutu ba blocage ezalaki ya trop tozalaki koyana ba idée ya malamu mais tellement bangwandi wana bangwanda banani na bato mosusu babaramoto yo koyana idée ya bien tango mosusu lobi o ba bimisa tango mosusu bieto pesa exemple ou bien 12 millions po ete basala tango mosusu nzela moko ou bien côté ya Kasavubu. Tango yo bimisi ide wana bache ide na mesa ke 12 millions fe bima. Tango 12 millions eko bima kaka bango wana bato ya bangwandi wana bakozwa mbongo wana bake ba servir yango batindi kaka bato bake bambi banzela pona kolakisa ete mboka na biso bato bazali koganga lelo ya libana ya mboka bango nde mutu babomaki yango malamu. Après lelo bakomi koya ko distraire biso koloba kotalisa biso lelo ndenge nini mboka ekoki kotongama kotalisa biso ndenge nini bakelasi ekoki kozala na Congo kotalisa biso ndenge nini bato bakoki kobanda kofutama na Congo bakomi kolakisa biso lelo kaka bato oyo bango moko bakokaka te pendant 32 ans lelo bakomi baenseignant ya bakongolais mpona koloba ete Congo ndenge ezali mboka moko mboka ezali na richesse il faut baprofesseur bafutaka bango Congo ndenge ezali wana boyeboye bakomi kotalisa bakopesa bato leson mais na 32 ans oyo bino bosalaki baleson wana nyonso tu ndenge nini bokokaki komettre yango en pratique te bandeko bakonzi wana oyo lelo bazosala epa Joseph Kabila lokola ba idée na bango oyo erataka na ntango ya Mobutu babande kopesa balingaki koyokela bango te yango nomoni bapapa Kengo Adondo bapapa Mokolo ya Pombo bango nyonso tu bakonzi oyo bazali kosala na kati ya Mobutu bazwi ba idée oyo Mobutu baboyaka na bangwanda oyo balingaki yango te yango lelo bakomi kopesa na mboka na biso botala ndenge mboka na biso komi kokende liboso po bazali siko na souci ya mboka pe bazalaka na souci ya mboka mais babandaka kotiela bango bakal po ete bakoya na likambo ya bien boye plein ya kitoko bakopesa na Mobutu po Mobutu azwi yango mais ntango bangwanda na banani bake bakutani na Mobutu babandi kosola na monoko na bango wana na kingwandi makambo nyonso ebebi okomona mbongo ebimi na kesi ya leta bayebi kaka ke mbongo po ebongisa ta mosusu nzela ya université mbongo wana ntango ye kotikoti na mabenga na bango komona bamisusu baza kosombela ba deuxième bureau bandako wana po to bamakambo ebelebele toyebi yango. Alors bobomi mboka bosali bamakambo ya mabe
Alors boye bisabiso. Leçon nini openza bino lelo boko pesa na ba peuple congolais. Oh lelo bokomi ke ba donneur de leçons que ah non moni mboka na biso wana na ba joueur ya léopard ya kala o ba négligeaka. Oh ba komaki na bango kaka boye ko se balader na Congo. Lelo o ko la kisaite bango nde batu malamu na radio na bango buka lokutale basali stratégie ya go benga ka ba joueur wana pona ko tuna bango ba question ah non soki to zui Congo en tout cas to ko arranger situation nyo sotala botika ko zwa batu neti ba zoba boko arranger situation 32 ans bo négliger ki kutu ba joueur lango boyebi ndaye mulamba ndaye oya marquera 9 buts aza jusqu'à présent mutu ko battre na nous record na été Ndaye aza ko crever kuna na Afrique du Sud. Minu nyonso tu na munoko ezate. Alors boye bisa biso, ezaki na époque nani ya Mobutu to ya yaki époque Kabila. Banani ba négligent Ndaye. Na zoye ba lisusu Ndaye et comment était il fallait Ndaye akende na soki ezaki soki Tunisie voilà Tunisie. Pona ko kende ko zwa prix na ye ya meilleur joueur bandeko. Et comment vous allez dire na banzi bateau bazali na bonne mémoire bakoyeba yango bandeko ndaya leka na télévision apesa annonce que nazana veste kolata te banini pona kokende mukolo wana bandeko kaka bakonzi oyo tomonaka oyo bandeko bakonzi lelo baza kosala makelele bato Mobutu na tango Mobutu kaka bakonzi wana oyebi ke na muto asombelaka ndaye veste banini tango ndaye ke azwi prix wana aye bakonzi wana bakomi kotuna Ndaye ayebisa biso kuna bapesi kombe bakomi koluka susu Ndaye tala kaka joueur oyo azwi mbongo na motoki na ye na ba bio amarkaki bakomi suko landela ye tellement Ndaye pas ayi mo dire oyebi ke bakonzi wana basala je batinda babandi na butu baye bakotela Ndaye na hotel esika azalaki babete babotoli mbongo nyonso tala kaka bino moko alors boyebisa biso nde batu ya boelelo bakimia na poto bamilibi oyo ya tango ya deuxième république baya na poto nde bakomi kopesa batu leçon ah non ba joueur ya kala banini mais boza kobosa na bamakambo bino bosalaka Ndaye mulamba ah non vraiment bino bozangi kindoki te bozangi kindoki te po bamakambo mosusu bino bolobaka ko soki tozotala babiloko bino moko bosala non bozangi kindoki te yango na bomoni ete soki tala ndoki ya mboka na biso Congo baluka ye mosika te bandeko tozali koloba yango ya solo ndoki ya mboka na biso Congo baluka ye mosika te ndoki ya mboka na biso Congo bato babebisa Congo eza kaka bango oyo oyo baza kobaluka baza kosalir meme kombo ya Papa Simon Kimbangu bango bakanisi ete soki bazwi bafoto ya Papa Simon Kimbangu kobima nango bakanisi ete bakimbangiste bakoya nsima na bango alors ke bakimbangiste balobi yango bien ke bato oyo bazali kosalir kombo ya Papa Simon Kimbangu batika bandeko tozalaka même sérieux totika bacomédie oyo tozali kosala lelo bokomi olakisa na bakongole ndenge nini bokoki kosala po ete mboka ekende liboso alors ke 32 ans bino bato bobomi mboka boza koloba lelo Kabila asali nini boza kominimize boza koloba banzela wana kuta eza nini banzela eza nini boyebi teke na ntango ya deuxième république bandeko banzela mabulu ya ndenge wana ozo kokende na Matadi ozwi camion na tongo okende koma Matadi na 20h de 6h à tongo koma na 20h est-ce que c'est normal ngai ya papa Roger nazanga na Allemagne au moins so nazwi tamsu voiture na tongo nazwi voiture na tongo ata msusu bientôt tchakaka na gozo ata msusu na 6h à tongo na longo so na longo na 6h à tongo awa na kosala minute kutu mingi te naza déjà na kati ya Bruxelles de tout le bagaba air mingi te naza déjà na kati ya Bruxelles po nini banzela eza malamu mais na tango ya Congo mais lelo oyo Joseph Kabila ye bandeko boyebisa biso ekomi soko olongwe Matadi olongwe Kinshasa oke Matadi ndeko 3h30 oza na kati ya Matadi est-ce que liboso ezalanga bongo bandeko botika ndeko kosa même bamakambo ya bafemme violée botika ndeko salir image ya bafemme violée parce que bosalelaka bango eloko te bolobelaka kaka bango mpo na baintérêt na bino boluka ndenge nini ya kolekela bandeko yango nomoni ete nzambe mpa kopinir bino mpo ete boza koutilize nde malere ya bamama wana
na ba makambu na bino po ete bozali kokanisa ete bokozwa bokonzi mpo na wana. Non, malamu te. Totika. Parce que soki bozali koutiliser kaka kombo ya ba mama wana ou ba femme violée po ete bino boluka nzela ya kolekela bokonzi yango te bokozwa yango te bokozala kotepa kaka na poto. Yango na toyebisi bino bandeko ba bolingo ifo boyeba yango. Bokanisa teke ba stratégie bozali kosala ya koya liboso ya caméra boza koloba ba makambu. Kabila, Joseph Kabila le rais aye na mboka na biso po atonga mboka ayeba ko sala pona ba besoin ya peuple mais ayete po ete abanda ko servir ba besoin ba tumoko baza ko ya liboso ya caméra. Kabila boya nde ale bokende kozolanga mutu na ya bino bokanisi Joseph Kabila za Mobutu. Botika ba stratégie wana boza ko sala ya solo e pola boko banda ko ganga banda tongo tipo kwa bako banda ko mona bino kaka boko lemba kaka bino moko wana na promettre bino ngai papa Roger na promettre bino boko mona boko lemba kaka na poto bino moko boko mona siko mutu na mutako banda ko luka nzela na ye po alo baite andeko na sali pe liki yango mingi na zwe lokote tala mbule komi ko pusana na kena na Congo po ete na kende osala ba faire nanga baza ko loba tango nyosu boye ato pesa mayele po ete to tonga mboka mais bozali ko zwa kaka makambo ngoneti ba comédie bolingi ko mema yango kaka na ndenge ya ba aventure mawa mingi.